bonsoir, peuple congolais, peuple de Dieu. Merci, Zambia Batela, tous les peuples congolais. Zamba Batela, la diaspora Mobimba, Zamba Batela, tous les peuples congolais, place Bozali, Bobanduni Mboka na Binote, Mboka Zamboka na Nga, Mboka na Yo, Mboka na Biso Nyoso. Vraiment, Zamba Batela Bino, Nenge Botelemi, Pona agression ya Rwanda na Paul Kagame bazana posa ya koboma mboka na biso ko détruire mboka na biso ko kabura mboka na biso. Mais cette fois-ci peuple congolais bisika bipai nyonso bozali Nzambe abatela bino botelema moto akota biso na distraction te moto akota biso na basentiment te ndenge totelemi toza na posa mpe tomona résultat ya malamu ndenge tous les peuples congolais totelemi wazalendo FARDC bapatriote ya solo nga mpe nabengami wazalendo frère Romeo wazalendo parce que biso nde tozosoutenir wazalendo na losambo tokotika te kobondela mpo na mboka na biso tozaka na mboka moko Kongo oyo lelo Kongo soki banguna babotoli yango toza na kote mosa kokimela te yango biso tokodefendre mabele na biso tina suka peuple congolais Nzambe abatela bino nako bana prière boyete avana bana prière na tomboli loboko na ngai comme habitude tozobondela Nzambe alola Nzambe miracle véritable Dieu le tout puissant incomparable Seigneur oza malamu ndenge obateli biso obateli mboka na biso Congo Nzambe bikamwa oyoki kolela na biso oyoki kolela peuple congolais bazokufa makila bakongolais ezotanga au jour Seigneur maintenant cette fois-ci oyoki kolela prie à bakongolais koti na matoi no papa maintenant yo moko nde telema bundela biso bitumba oyo défendre biso yo ndo pesa biso mabela Congo Nzambe alola biso tondie bakiteke yo kotonisa bomengo na mboka na biso yo nde moto olingaki kotonisa bomengo na Congo mais lelo bomengo oyo opesi biso ekomeli biso problème bandeko na biso bazokufa kosa bomengo opesa biso bana bazokufa bango bazokufa Seigneur Nzambe miracle yo moko nde telema parce que yo nde opesa biso bomengo yo nde moto opesa biso mboka Congo armée sereste Nzambe kita likolo FARDC wazalendo babunda bitumba balonga na Congo na Yesu amen peuple congolais Nzambe abatela bino bolinga émission oyo nazosenga na bato nyonso bazolanda émission oyo bamisio na ngai elika kaka na bainternet mais nazosenga bato nyonso bakolanda émission oyo bozwa yango bopartage yango ekoma ti bisika bipai bamedia oyo ezali balekisa yango na bamedia na biso lokale kozala malamu peuple congolais tofanda kimia te tobondela mpo na Congo soki obengami véritable congolais ifu kobondela mpo na mboka na yo bitumbo tozobunda eza kaka Kisekedi te bitumbo tobunda eza ya Félix te eza bitumba na biso nyonso bacongolais Félix Kisekedi akowumela kaka te sukasuka kokendaka un jour mais mboka Congo ekotikala Congo génération mosu ekoya mais biso tokotelema mpo te tobunda tobengana barwandais bakende Kagame akende tozali na Exode chapitre 14 verset 13 Exode chapitre 14 verset 13 makome Nzambe ezali koloba nini ezali histoire moko peuple congolais biso toyebi yango malamu ezalaki na peuple moko peuple Égypte peuple Israël na kati ya mboka Égypte ezalaki na roi moko roi Pharaon ablokaki peuple moko na otage ablokaki peuple moko bon esclave ablokaki peuple moko boye peuple wana batanga bango na blocage peuple wana babimaki te bazwaki makasi ya kobima te parce que bazalaki na kati ya bowumbu lelo peuple congolais baza na kati ya bowumbu na souffrance baza na kati ya esclave na mboka Goma na Bulagan na peuple congolais baza na kati ya esclave eza na bapays baterritoire oyo Rwanda kangi bapeuple congolais baza na kati ya esclave mezosenga Nzambe ifu ayoka kolela biso po ete alibere peuple wana na bowumbu bakoma libre peuple congolais ezalaki na peuple bana Israël bazalaki na kati esclave na kati Égypte Pharaon akangi bango aboyi kolibere bana Israël nana kolibere bana Israël peuple congolais boyokanga bisika bipai bozali me boza na Bulagana boza na Goma boza bisika bipai nyonso baterritoire o Rwanda azorenie bobondela bofanda kimia te bobondela po ete losambo nde etangolaka losambo ebikisaka yaya koza losambo nde esalaki ke bana Israël babima losambo esalaki ke bana Israël Nzambe ayoka kri na bango tango Pharaon bloqué bana Israël babani kobondela
Tango peuple ya Israël bazobondela Nzambe ayoki cri ya bana Israël. Eza lokola biso biso ba Congolais. Pour le moment toza na problème, toza na pasi na guerre. Ezosenga biso totelema, tobondela, totia Nzambe makelele. Makelele biso ekota na mato ya Nzambe, Nzambe asala quelque chose. Nzambe akosaka te. Lelo makila ba Congolais ezotanga ba mama bazokufa, bana bazokufa, ba innocent bayebi eloko te akoza nanga. Akoza Kagame. Kagame aza na posa kobotola mboka na biso. Kagame aza na posa koboma mboka na biso. Na balie na ye nyonso ba États-Unis, ba France, ba Belgique, ba Canada. Bango nyonso balie wana baza na posa koboma Congo me bokolonga te. Cette fois-ci makila ba Congolais ozoganga. Peuple congolais batelemi bakomi uni. Toza na solidarité. Tobunda bitumba tolonga. FARDC place bozali. Bobanga te bozala kondima. Bozolonga bitumba oyo. Bozo récupérer tous les territoires. Tokotika bino te wazalendo. Tango bana Israël bazolela. Ezaki histoire vraie. Lelo tolobaka bana Israël bazaki na boumbu. Boyoka ka lisolo me botika la komona ngote. Nzamba fongola bino miso ba comprendre makambo ezo se passer. Eza makambo esalama. Yango tozomona ngo eloka sike ezalaka te na mokili oyo. Eloka sike eza te makambo nosa makambo ka kala. Yango tozongela ngo kaka lisusu. Peuple congolais bazana esclave, Rwanda bloqué bango en otage. États-Unis baloba Congo ekotikela kobonga te basala ba ve, basala ba lias na Kagame, Kagame batina kaka po aboma abebisa. Ayi ba source na biso ke nango les États-Unis. Mais cette fois-ci peuple congolais totelé man chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Zamba pesio bateau de commandement comme Moïse. Qu'on l'achète d'intimidation à bango Rwanda zo intimidé même les États-Unis ba France. Kobangelo côté cette fois-ci on nous a libéré peuple na baumbu. On nous a libéré peuple na souffrance. Peuple pas longwa na baumbu na kati esclave o Rwanda kanga biso. Nzamba yoki kolela peuple bana Israël. Alobi cette fois-ci funa tina lisuni kwa kele ko libérer bana Israël na baumbu. Nzamba ko tina Moïse. Moïse lelo na Congo chef de l'État Ezao Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nzamba tini Moïse. Atele kobimisa bana Israël. Tango Moïse a komi na Israël a ebisi bana a komi na Egypte a ebisi bana Israël. Nzamba tini nga pona libérer bino. Bana Israël pe bandimi babani kobima na chemin bazokende. Yaya bien-aimé dans le Seigneur bakomi libosa mer rouge. Pharaon mutatembe lokola Kagame mutatembe azana posa kotika Congo te. Kagame asala ba alliance baloba Congo akotika ka Congo te. Kagame abandi bana Mobutu abomi Kabila de père et pas des fils à longole na pouvoir ya na posa isu et pas Tshisekedi pas longola su Tshisekedi. Cette fois-ci Kagame a commis nani mais cette fois-ci on comprend que Nzamba telemi na Congo. Bolinga mission oyo koza malamu. Pharaon Moïse a libéré bana Israël bazobima babani kokende bakomi libosa mer rouge. Pharaon ateli Pharaon alobi na ko libérer peuple te. Ifuna landa bango na komisa bango tina suka. Yaya Kagame mutatemba mazana posa me makakala nenga abomi ba peuple congolais na Goma. Tala nenga zo boma. Kagame azoko kotika Congo te po aboma ka ba congolais mais cette fois-ci il sera Kagame zo sila. Tango bana Israël bazokende Pharaon na ba cortège na ba sorena bazola na bana Israël ba bifu ba boma ka bango. Bakomi libosa mer rouge. Yaya bana Israël babani kolela ko bangela ti bango. Peuple congolais bisika bipai bozana bulagana bozana Goma bosika bipai bozali o Rwanda kangi bino bo bangelo kote bocha kondima Nzamba kotika bino te. Bana Israël bakita kondima bakomi bosa mer rouge bazotuna Moïse eloko nini tine eloko nini sali oyo ko libérer biso na bo bientôt fa na biso na kati ya Egypte na kati ya Egypte. Est-ce que kuna na Egypte ba cimetière ezate na kati ya Egypte kuna nini ba place ko kuna bato ezate eloko nini tindi yo Nzamba ngo alobelaka yo moko kaka Moïse. Bana ba Egypte bazoa na sima liboso mer rouge. Moïse a ebisi bango aisi bana Israël abibo fanda kimia bo banga te malgré l'intimidation à Rwanda malgré l'intimidation nanga peuple congolais bo banga te bo fanda kimia bozo mona miracle Nzamba zo sala la kata Congo. Moïse a ebisi bana Israël bo fanda kimia mutaninga na te mutabouche te bozo mona miracle Nzamba zo sala. Yaya
nzambe asalaki miracle akaboli mer rouge nzela efungwami bana Israel baleki ntango farao na mutu akende na peuple na bazokota na kati ya mayaya bango nyonso bazalaki bamonanaki lisusu te. Moïse ayebisi bana Israel baegyptien bozomona bokotikala komona bango te. nzambe alola nzambe miracle. Rwanda oyo abomi congolais mbula mulai, Rwanda oyo anyokoli peuple congolais makila bakongolais ezotanga au jour au jour, bokotikala koyoka su Rwanda te, bokotikala yoka su Kagame te. Nanga place azali bakoboma nanga ka wana na barwandais bakoboma nanga. Yazo sepela abimi yanke. Cette fois-ci bozomona miracle nzambe azosala. Nasengi mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo soma bibundela solo bibundeli fo ezala po ete Rwanda babanga soki tobundisi Rwanda te tokiti na se Rwanda ko biso tokozalaka na esclave ya Rwanda. Ifu Rwanda toboma de Rwanda banga. Soki tobundi bituma na Rwanda te toke na badialogue na banégociation seke biso tokozala su na valeur te. Valeur balongoli RDC valeur baemilie RDC, mais cette fois-ci eza RDC kwa telema abimisa force na ye yaya armée oyo eza armée puissant. Afrique mobimba bana kobanga Congo, Afrique mobimba bana kobanga armée ya Congo. FARDC tozomona eza puissance, eza grande puissance tokobanga te. Yango bomona nzambe asala mboka na biso toza na Léopard yaya Léopard so teli Léopard nzoto na ye eza na multicouleur, eza na bacouleur lolenge ya biso toza na bacouleur moko mystique. Yango moni bomengo nzambe atonisa na kati ya mboka Congo ezosenga cette fois-ci bokonza mboka ifu kosala balie sala balie na bapays bagrand puissance. Lelo Kagame azobeta tolo mpo na nsima na États-Unis ezali Belgique France baza wana ngo bazobeta tolo biso mpe tobeta tolo antake Russie azali. Nzambe abatela président Poutine, nzambe abatela président Afrique du Sud, nzambe abatela président Angola, nzambe abatela baprésident nyonso baza balie na biso. Tobunda bitumbo tolonga yango tosi tolongi yango tokobanga su Rwanda te. Rwanda eza mboka moke akobundisa mboka mne lokola Congo te. Yango moni na se soko kiti na verset 14 makome ezali koloba nini ntango Moïse abimisi bana Israel na bowumbu. Moïse azali koloba ke na makasi na nga te eza nde nzambe nde mutu asali mpona abimisa peuple oyo. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ozolonga bitumba oyo me ozolonga ngo na makasi na yo te, na makasi ya nzambe le tout puissant. Ye nde mutu apesi bato de commandement, ye nde mutu apesi force po tolonga bitumba. Kobanga intimidation te, kobanga eloko te. Nzambe asi atelemi maintenant eza bitumba ya suka, eza final RDC na Rwanda. Rwanda sala mabe mingi, mais cette fois-ci nzambe abimise na mposa kwa bitumba ekoma na suka. Makambo esila biso na bango tosilana. Soki totake Rwanda te tobengani Kagame te tokozalaka bawumbu ya Kagame. Mais cette fois-ci Félix Antoine Tshisekedi nzambe afongolo misu okomprana li tokende bitumba tobunda. Wazalendo botelema, FARDC botelema. Mboka eza mboka na nga mboka na yo, mboka eza ya Rwanda te. Ntango nzambe asali mokili akaboli mboka na mboka na mabele na bango na ekolo na bango. Yango nazosenga epai na bino peuple congolais mokonza mboka Félix Antoine Tshisekedi boyokaka makambo ya honorable Eliezer Ntambo Mposha alobaka. Eliezer alobaka makambo ya solo ya lokuta te. Ezosenga biso tolongwa na francophonie. Lelo Amérique France oyo ete Rwanda balobaka te français te, mais tala France ndenge azosoutenir Rwanda. Mais biso tozali pays francophone oyo bobetaka tolo, mais France asabote biso. France azonéglige biso, azomona ndenge peuple na biso bazokufa, ndenge barwandais bazoboma peuple congolais. France azoloba eloko te. Mpona nini ifu totelema? Nzambe abatela bino na kombo na Yesu.